la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga, 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Katesa, Coca-Cola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16. Voilà bandeko balandia info 16 na kanisa bomoni to tourner na butu bandeko ndeka to mesana ko fouiller ba information likambo ya kokamwa bandeko na ebite mboko tozolela kaka pasi tozolela ka ba conditions ezo changer te tozolela kaka misère na misère tozoyeba te nini ezo salema boye mais loko tirer attention na biso to sala moi déplacement ya moke ezali nini bandeko o bayebi matete très bien o bayebi pena sous région ozo kota matete donc esiko ekaboli lemba ekaboli pena lemba na matete pon wana gouvernement ezwaki initiative ya kobongisa yango ya kosala yango bien pour bana mboka ba se déplacer facilement likambo kokamwa ndeko soki babandi musala lelo lobi nango koyoka mama na mbula ememi biloko nyonso oyo bandeko baye kosalela musala basombi biloko mususu so baye lisusu babandi musala yoka mama na mbula ya kosakana te ememi tu mais eloko etike biso pe sali biso pasi to ebite mboko oyo libabe ezokola ou bien masumu eleki biso ou bien eza nini ou bien tozosambela nzambe ya solo te ou bien nini elo elekeli biso eza nini engin pena o ba caterpillar o boyoka pena o ya kotimola mabele pene longoli mabele ya mabe ezodinda na kati kolongola na basalite o eza na kati ya libulu wana avant babwaka pont likamba okamwa caterpillar ekota na kati oleke caterpillar ebenda mabele bimisa libanda mais mabele ebendi caterpillar tina mai donc caterpillar elali na kati ya mai bandeko télévision eza radio tende nazo ko insister botala image ndenge caterpillar ekoti na mai caterpillar elali na kati ya mai do elali moyen ebima eya lisusu te do caterpillar ekomi pe na kati ya basache do yempe fo babenda ye yaki ndai ko benda mais komi tour na ye lisusu babenda ye bandeko botala na image
Mais bazana so mutu na denne wa lobelo. Bakanga jim nini mo ya we aya alele bakele namu. Abakele mapanga. Abenga kiki na ba moezo ya. Ah tu na frontière ya Matete na Lemba. Moni na kele ko yiwana Ah papa awa musala kaka soki babandi boye batiki lobi tango baroya mbule beti ememi yango soki babandi musala mbule beti neti omona kote wana tracteur ekotaki me tracteur ekangami donc na bamindele bazokamwa oyo événement nini oyo ezolekela bango adonk bamona bafilme ta sikoyo boye bakalaki awa tu bakale batie basaki me mbule beti tala basaki elimu ndenge eza boye musala bazobanda lisusu a zero donc musala oyo fo ekende noki mpo prince ezali principal yango wana nde ekende eke kingasani bibwa aéroport nyonso tu oyo ya prince principal donc fo batravaux na bango ekende mbangu mpo bato bazwa nzela koleka ta nde bato bakomoleka pont oyo batieli bato awa ezobouge donc so mama moko kilo aleki awa akokweya donc fo basala pene fort ya kosala misala mbangu mpo misala esila mpo boye tala takuna ta fo pena bakotaka kuna mpo bato koto oyo bazala à l'aise mpo kuna tu badindaka boye tu badindaka kuna badindaka so bona batelemi boye donki omona te bato batelemi bazokamwa ndenge boro edindi tande boro edindi boro ebandaki bulo bien metala tracteur edindi siko toloba nini fo président na biso Fachi Beton atia bango pression po misala ekende bien respect mon président Fachi Beton donc papa fo olandela bango misala o ekende pota to comprendre te so babandi boye to vivre ndeni transport comme il faut baluka ka boye matele donc faut baluka boye donc mystique et comme il a moto faut ça pena ben ingénieur o basala lumbangu po batika nzela pena bato baleka po awa ta ba ndeti wana batie kala ya libaya wana batie libaya wana pena pont o batie libaya na si o bato mabende bachuba na se bazwi batie libaya siko libaya o so ba mama na kilo ba leka so ba koyi awa nandango azabango en charge to ebite donc il faut pena mokonzi mboka Fachi Beton président na biso atia ba ingénieur o chaud musala o ekende bango ba lo dans 6 mois o musala 6 mois te o musala 6 mois te o musala ekinata une année mais so atia bango chaud ba ko betango pe 4 mois 3 mois en ce qui concerne makambo ya ndenge bozo mona boye azara pont bato bazanda okatisa mais kwa kotala vision ya mokonzi ya mboka o aye nango arbite ba pont muke o wana ozo déranger esengeli ba réhabiliter yango tellement quoi ba si c'est soki ba libanais soki ba chinois soki ba pakistanais ba ye po basala biloko mais mosala ndenge sala meza su mosala ndenge mosala koki osala mati pont yo ndenge katemi yo moko tala pont ndenge katani o eza route principale ya Matete bato baoleka ndenge nini bato bazobima kuna po babima Matete bakende Lemba baoleka ndeni mosala koki ozwa babio 6 mois est-ce que mosala koki osa 6 mois tala ndenge tracteur ezindi mbula mukeka ko betie 2 jours tala ndenge tracteur ezindi yebisanga lelo lobi mosala mbula nini ekoya babimisa anje wana po mosala banda bakozela teni ma ekauka ta niveau ma ezana ngo ekauka kan ozomona mosala ezotambola bien te ozomona lelo yo bakoko moni biso nga motard na kumba moto mais na ya na bato koleke na koma na moto kuna na mbango na ya pesi to kitisi susu ya kotoyo akatisi makolo aleki kuna aleki ko ba risque ze belot moto ko glisser pe ko ya bukani charge wana ezongi suka na famille na bango or que soki kete mokonzi mboka boye bazola ndanga pour le moment na tindi message ke ba conseiller mokonzi mboka bayebisa mokonzi mboka ke na Matete kuna pomba buki wana mosala ezokende bien te po so mosala ezali ko na rapidité même ata ba miro wana boningaki déjà mata batiti ba biloko wana na tanda bato bazoleka nde ba banjo saba esthétique na bango alors vraiment message on azala nka yango wana biso kote ya Matete ngambo oyo vraiment toleli vraiment tane mona ngane na poli ya ika oyo babane ko sala pont
ndenge basalaka pomme depuis babandaki mosala oyo depuis le 1er avril depuis babandaki kotimbola bazotimbola ti ndenge omoni ekomi na situation oyo danki wana ezindi na kati ya potopoto depuis ezindaki wana bastope mpe mosala baosala mpe susu eloko moko te osenga na bakonzi ya mboka mwa soutien mpo depuis babuki nzela oyo neti biso bamotocycliste tosouffrir makasi bakilien baosouffrir kotraverse na nzela oyo pene eza très difficile vraiment tosenga na bakonzi ya mboka batya bamindele oyo maboko babongisela biso pont oyo vraiment omona ndenge population esouffrir tala ndenge danki wana ezindi depuis ezindaki wana donc mosala esalema na pasi fort donc souffrance eza vraiment awa mingi na lemba Mundela vi parti ya dale vida ndela polite de mumma. Tala shiko boss na bonde ngakwe na mai. Bana, après susu tangu ya yakwe na mai mutu eleni. Ngaba na biso moko susu ngata e ba wana ngepeke na mutu. Bana. Na basali na Ayala butu, mutala ya muka ata mutala akatia kwa sawa. Baloba kita asmai baloba ne basolo na Kongo. Dona kinolimo ya makasi na moko boko bate. Nani sayo tangana mai buda bandi. Oba kisima mai. Kisima mai ba bloqué. Ngwa place wana. Ona zona azomia na seyo yeba. Mai zoya yozo tema place wana. La fima vous m'a donné le mot vérité. Oh, on va ensemble ça. Mayo kana banga asoma ya di mangana loboko ni wana a forcer ndenge no sa oui a malonga exactement loboko na ye ezama mbokoko ye mo ndela vina pati ya lebi da ko na mai ndabete pati ya bani te yo na ngai lipo na muda ndela temika ka ko ta pai ko akuti na mai ndinga ngo se Vraiment, donc tout le monde a étonné. Donc on a habité avril en haut, bambou les bandits et à misalo et bandits. Donc bambou la peine à dégâts, tout le monde a déjà habité sur qui machine comme ça la sous donc trop. Donc il peine tout le monde en est en haut. Bambou la habité à micolé en haut sous thé. Nous sommes à baboulé qui était au ligny boité. Voilà. Ah mais normalement, il y a la carte qui va se renseigner par rapport à la commune. Ils ont bon donc il va rester à terre na ndenge na bango boye vi ba congolais pe bazali donc tricage de ces côtés là.
Fallait vous donner bango. Nde la kina kala kala. Là, moi, je vais l'église. Qui faut le faire de Mali? Oui. awa toza juste na pont oyo bazotonga oti lemba sous région ozokende matete avant okoma na bambino mai ekaboli lemba matete na nzela sous région nde place bazosala pont wana toza na batravaux awa ya bazosala pont mais na contexte historique mai oyo eza kodérange mingi surtout soki ntango flamatika babise oyo batia ya tol à peu près diamètre ya 1,80 m et si tonda donc moi-même ma biloko eleka ba déchet leko ezate et là ko créer ba inondation na partie à amont côté église ya CSC matete ezali même quartier sangilima na partie lemba côté kamo butu ti na côté mbazale donc inondation ça ko matango nyonso mais to sepe la kitako to moni ba travaux awa ibandi ba travaux ibandi ça fait presque 1 mois tout que nyangoyo bazoya bazotimola proclé les tibla mais en tout cas côté technicité tozomona ni bato OVD basala ba suivi ni bato bureau boko de ti des oya ka buto bongo azawa bazolandela muke ingénieur Serge yem tazoko la darambe il y a une contradiction entre bazosala pont entreprise wana soki ya ba égyptien soki ba arabe to ebité bazosala pont mais alors tozobate technicien ni bazo ni ko oyo eza approprié pour la pont tozomona ngote ni même maquette aux côtés que peu rien il n'y a rien qui se présente donc ce que moi ils vraiment côté suivi et de la makasi pour côté la réellement sérieusement ba travaux ba senga qui bango basala na pont oyo yango na bazoko exister mais de difficulté ba enjeu pe bazana ngo ne to bona progrès et dindi basali depuis tongo ti mula kute ye ekuti pe dindi ko na mai kuna to ebite ko bima ndenge nini mais en tout cas du moins ba renforcer l'équipe na bango na ba matériel ba ko sala pour na musala pe suivre za la makasi parce qu'on ne sait jamais est-ce que bon bazoaki papa ba travaux bazo sala pe bureau de plot monité maquette de monité to ebite juste bazo sala nini principe na ba travaux oyo ya ba gros ba travaux oyo tozomona ba ya makasi mwana ezala pont bazosala ezala port bazotonga ezala barrage bazotonga ba coutumier ba pesa bango ba droit na bango coutumier wana est-ce que pesa makite entre ba commune Lemba na commune Matete to ebite mais du moins côté technicité tout le monde yango na te mais du moins si problème ezaki na mo il y a résoudre des côtés coutumiers mais il faut entreprise ça dango pour bazo ki mbongo mais bazo poser question na bureau ils a chargé suivi que bango ba pesa bango mbongo bato coutumier bato ya commune do coutumier ya niveau Lemba na ya Matete en tout cas aucune information sur ça vraiment les détails presque chaque jour dans les rapports aux églises tout ça la ka yango yo maintenant na mona te que cérémonie bazo sala coutumier make ba boaki ba mongwa ba boaki ba sobi masanga en tout cas il est comme que ça limité
mais je ne sais pas si esalama na kokoto comment mais na moni le côté voilà nakasa botali ndenge caterpillar etilaki kozinda na lemba wana do na frontière entre lemba na matete esali biso pena mawa boyoki mpe babitan ya kote wana bandeko na biso baleli ndenge misala ezosalema me mbula ezoyaka kaka toyebi te mbula yango soki ya koloka toyokaka mbula ezalaka mapamboli me oyo ekomi ya komemaka babiloko boye en tout cas eza lisu ya mapamboli te topesi mbote na bandeko nyonso bazwi occasion balandi biso bokontinue kosabone na chaîne na biso awa tobeta masolo buzoba te toloba makambo ya serie oyo ezoleka na mboka mbote na bino nyonso mpona bana otanga bakombo te ezalelanga mwa pasi napesi ka mutu moko zoenkiambi mon ami napesi yo mbote esika ozali tomonani na baémission ezali kolanda. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage deuil,